Des bandes à London TV. Donc mon père n'a quoi t'occuper au thé. Le quoi yo zo sabatuke. Le quoi yo sabatuke azana mutuka. Ozala na olala na mbeto nini. Yaya yo ya bokula na kati ya masuwa na barge. Eko pe kata na pe dindi. Walo tiki bébé na o. Tala fille violée o. Fille à malédiction. Yo pe nando zabo yo zabo mwasi. Il faut il faut ça honteux. Tout le temps il a c'est. Eh, yo yaka pe ko loba pe yo fait ni soko na solo na minu solo ne bisa solo. Oyo ba yo finga sila. Miss Lolo. Ça na fingi. Des bandes à London TV. Combien de batu ba job baokrake sila bango ba yebi. Ba yebi ngote. Oh, muta hotel ko télévision na réseaux sociaux. O za réseaux sociaux. Mutu yo so tout terre ba vie na ye na réseaux sociaux. To za na vie artistique na vie privée. Des bandes à London TV. Loquete, alinga galoquete. Bango alinga galoquete, loquete. Miselo, alinga galoquete. Loquete. Alinga galoquete. Des bandes à London TV. Okotika gigi. Eteko, karaka, kaka, indi. Boum. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Si Bozu sur le Bakou Rolanda Bino humble serviteur au nom de tonton Vélessa Yoa Messana toujours conseil Labino Monsa à travers cette émission analyse un parti pris émission tout celle Rabino analyse selon l'actualité c'est comme la Rabiso Nambo Canabiso musical théâtral politique toutes les actualités tout mes carampé qu'au développement Canarati émission Nabiso aujourd'hui on va faire analyse théâtrale avec mon invité elle c'est qui elle se Maman Leki Bissalou au nom de Miss Lolo autour me camper koni atanaye to toucher naye partout gandenge zala bayike et o babinga ngo dio d'enfer pour ce tozana to genda na bino ndenge bolinga ba fanatique tous les abakou de SB maboko likolo toujours je vous aime beaucoup parce que vous êtes là pour nous hein. Merci à vous les abakou de SB et puis je vous demande déjà de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour ne rien rater. Abonnez-vous en cascade. Merci à Lily des Suisses de mon cœur, hein? Lily de moi, Lily de mon cœur, clin d'œil à toi depuis Suisse, merci à vous, maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris, Église La Flamme du Feu, maman, ma bonne de les autres France, Isoyana Kin, merci Nayo, maman pasteur Françoise Vangou, merci à mon vieux, Sam Mankoukou le nécessaire, Sam Koukou le nécessaire, Sam Koukou le nécessaire, n'a pas encore 3 fois, parce que ça radio le Père, le Fils et le Saint-Esprit, moté maman, mais coucou, moi c'est mon coussé à talo, merci à vous, merci à Stéphane le maman balobi muswahili moboye et à pene ya Shiki Koko Shikito voilà mobala pembe merci à vous merci à tous les temps de tous les jours Mia qui Fabrice Mia qui yoyebi katimeni quoi merci Nayo Roblex le brésilien clin d'œil à vous Yara John Def non, tu es jaune comme un jaune def. Merci à vous, merci à tout le monde. Je suis ici avec Miss Lolo. Merci à toi, Manassé, derrière la caméra. Si tu veux même langage avec moi, Fungolanga, n'a pas ça déjà. Invité Nanga et Alelo Mbote. Mère Aleki, bonsoir. Bonsoir, Noko Boni. Na bisio to kipara. Bisio to luka vila, bisio atala beja la idée. Ba politicien ba sala musala erni. Ba chino ba tonga na butu, bisio be le to tonga na butu. Bonsoir na ba fan nyonso, ba landi nyonso ya Demel original télévision. Bonsoir na ba tout balingara Miss Lolo na bango ma ya mukamba la Poutine, babi madame Poutine. Moi so penya libele munene quoi, poitrine Android, Fiat Tolo Pasika Nena Lobara, moi so atchaka batuma à l'aise, Mikolo tali sa chaîne. Merci na ba fan na biso, ya baleza baku tali sa chaîne. Et comme il a na salle émission te ya, bazuka comme na titre. Minya. Tant bo chabo batboy bataka Miss Lola Lobaki, Maman Leki Bissalou, mémé des abakouk, tous les abakouk na pesimo ba mbote belé, ba meilleur vin na bino déjà to koti déjà na ba période ango. Donc président Josué Ngondi na pesimo mbote belé, Maman
maman Zozo na Inde, chouchou na nyota na Londres, na pesi bino mbote belé, mon vieux Cloclo Monzambi de Bundes mbote na yo, mbote na famille Bisalu Mobimba, tata mwasi Bisalu, di binga to bosa nyote, vraiment, babi, moi na biso, aza kacha mabele quoi. Mbote, maman, mami, longo macha momeni mote ma papa Jean-Claude Mibango na Londres mami ki na cash money mote ma papa José Malolo na pesi mbote belé mon vieux Enoch Lankoso sénateur à vie na kata Paris master nanga Matondo Linda Bilele master nanga Françoise Betty lisi limousine babi kala mingi te le 30 décembre tozo fêter barbecue ensemble le 30 décembre na village Panda lisi limousine aya penya na ba innovation ba idée ya bien to babi to la ta blanc donc to lia to mila barbecue ya kafu ayo batiko baksaka pantola pembe biso neto zabo to ba inviter ici to ko lia to ko mila invité spécial spécial barbecue ezawana to sa mélange poto kishasa chiki koko monele na peso mbote belé miya ke babia toujours na peso bino tout bambote belé Stéphane babi Roblex aza jaune de fa elwanga babi mikolo nga na of pesa terre bat ba vana États-Unis. Ça c'est bien. Voilà, je suis avec Miss Lolo, Maman Lek Bisalou. Moi, votre tonton, je suis là, oncle Bisalou. Veut dire que Aïza Radio d'enfer. Bisso ici, c'est la famille. Babakouk, ma broli konan. Toujours. Bisso qui est dans le boy. Toujours. C'est ton bandit boité ma bé. Hey. Naï Bisalou. Maman Linga boy. Miss Lolo. Moi, on a Bisso à ma belle. Moi on a besoin na kati kini donc après Dubaï la ville est calme. La ville est calme. Attention c'est bon 12-8. Et puis mon père mon na coin. Yo ti. Mon père mon na coin. Zalaka yo mon père. Chamno. Biso bana masida tolobaka vérité. Bala ciao. Ba munona kwa nazo donda fort Miss Lolo to ki pe na tozunga mpa munona kwa lobi mabe po na mwana yo zawa nazo tala kaka boy. Nazo kwa ki pe mpa munona kwa po azana ba problème mental. Oh. Il faut le psychiatre oui. Il faut le taka mutu munoko beta lo kwa AVC. Oh. Obela no AVC. Obela ngote me munoko de cheboy. L'icône rouge le quoi l'histoire likap. Vous avez un quitté. Tu es égal à quitter. La cible là-bas, là-bas. Vraiment. Mais et dérangeait qui batou batali star mouné le rôle assis la bisalou. Oazo ça la honneur. Il y a culture na biso congolaise, oazo ça honneur il y a cinéma na biso théâtre. Toyebi ba star rebelle même si na ba Nigeria wana et ba Nigérien belé bazakuna et belé pe baza ba succès même si Delta Kisi o ya ba ivoirienne aza productrice munene ya ba film na bango kuna aza na succès aza star munene mais c'est tilelo a beauté a balité. Et ça lui fait problème. Et ça lui fait problème. Et puis même si na Congo a to zappé na ba star rebelle au bazan ba succès ba balité ba beauté. Et ça lui fait problème. Et ça fait problème té. Même ou pas non na quoi. Anga ça problème na sila bisa. Oh parasite. Yo dépendant kaka na ba insecte mususu. Ta fi azana na vika ya dépendance na ba succès ba ninga. Yemoko boya otikala ko sala succès jamais. Ya simba kaka batu po amatanela mba mutu. Yo ta moi ça otanga makila pendant 12 ans. Oh ben de lamba yesu po simba succès keba. Na sila to yela yo. Surtout ko nga po moi ça traître na linga kete. Nga pe na linga nga na linga na nga yote. Aza traître. Na linga ga yete. Mabana ko kumisa sila. Na bibo ya ka parasite te. Parasite amoni ke a kumisa mams sa occupé te. Abitika sko na nyata ye nga za ba sombiet. Ba sombie. Biso sikonde to zabo biso somba batute. Voilà. Biso soko ye olinga mamsi yaka. So ela ida mbongo do. Ça c'est bien. Siko ya ye na ide ke ya kazina ngandolo bela mams ke star international, icône, fierté ya mboka. Tala munene lo kwa. Eloko la gala bimisa. Public est ciao. Wow, le roi de Maroc est au seul les cas. Ballon l'Espagne. Qui peut vivre yo. Voilà. Aux mères des enfants. Occupe-toi de ta vie. Yo yeb sabato griffele batu mutuka. O griffele batu ndako. Ti lou
Oh, biso ba Miss Lolo tola ba mapango to lobate. Neti bo lupango na biso so bateke on a na part. Mais yo no. Eh bon, le pango Papa bisa kenda Lola. Kenda Lola. Papa bino. Tika biso la vie foute la terre. Ba papa nyoso ba kufa ba tika bala mona vie foute la ba kenda li felo. Et si tu papa ouais maman. La bala bango ko tu de vert et puis moi la paix li felo. Moi la paix ça coupe là. Et Rolanda papa la bango. Oh. Comment ko ya ko loba vie ya muto akipaka ote o beta na bonjour te o senga video asala te poza ba occupation mususu yo ye po bando finga mutu mo ba lekio na niveau kanda video te ya OK kanda video ya linga ya zaka mutu intérêt ya linga ka bato je m'excuse cher internet na longa non Vivien moi na ngaela nga biso bana ba uti voyage boya yo bala ba uti voyager linata Vivien yango moni ho pala te na Dubai na désert wana ayela epinga wapeswa ngo wapesa ntendeni nga mama leki dete mwana linga ka mama moi sezala ka toujours camarade ya mama donc mon père na kwete occupé ote lokwa yozo isabatuke lokwa yo isabatuke azana mutuka ozala na olala na mbeto ndeni ni yaya yo ya bokula na kati ya masuwa na barge ekope kata na pe dindi wala tiki bébé nao tala fille violée fille à malédiction yo peut nous ça boyo za mwasi yo so bat ba lo ba yo loba te il faut ça honteux tout le temps ilongina c'est yo yaka pe ko loba pe yo fati li soko na solo na minu solo ne bisa solo oyo ba yo finga sila Miss Lolo ça na fingi excusez Miss Lolo président José Limbisa te président José Limbisa Limbisa mazozo Limbisa chuchu na nyota bo Limbisa vera chimanga Limbisa vera noko vera Limbisa rolinzinga libo Limbisa Elda Limbisa bo Limbisa ngai kande mati bazo pexanga makambo aloba boy te balimbiso na bitonta vende za baba olimisa bango ngala za koko na bango nazo sa défense eza logique voilà siko tango batu bayaka boy tango oya oyebi ke munona ngelumba solo yo esiko yo vano ba do finga sila pose yani ba fingo Obélix ba finga yo bon Obélix sur le wana le botien sur na suga comme fili on ndambo chango tino bana ndamba po obela Voilà, ça c'est bien. On est ici avec Miss Lolo, cher internaute, le Zabakouk, vraiment. Mon nom c'est ça et ça rasoni. Tu éviteras pas problème parce que ça a quitté au côté. Au vendina yo là le loti si bitima boy. Est-ce que mama libala bala na sentiment tout libala les ara il faut osala satisfait na mobali to pe na mwasi oyo zo lingo bala. Parce que quand on dit na kati libala ba problème mais en raté ba bito bala na pour le meilleur et pour le pire. To kuta na meilleur na pire kuna na kati alors bin boza na besoin si la bala na sentiment pour za star abalaka pour ba mona ke si la bali to nini. Et de maman combien de batu ba job ba okrake si la bango ba yebi. Ba yebi ngote. Oh, muta hotel ko télévision na réseaux sociaux. O za réseaux sociaux. Mutu yo tout terre ba vie na ye na réseaux sociaux. To za na vie artistique na vie privée. Si la na vie privée na ye o ka sala mam. Répète ko côté vie privée ba c'est comme ça bala ko bota directement côté vie. Ba yem tabala ye. Bo jigolanga samo. Oh, mobali mutabala yo. Tonte Hervé mam nyo zolo bala ngai. Na yo ka ya lo ba bon. Mobala obala na mbongo ni. Pona obala mutu foza na mbongo ti. Oh, yo yaka ngana yeko bala ozana eloko temba moyo bala. Wane koma na ngo cop. Ngana pion kwa ya obima lokwa yo mtu obala ngambongo na yeye moko mi balela ye. Et puis bala était ça après d'autres. Ya bala. Si comme nimba yebi. OK. Ai ça so mère wa benisa mariage na bango. Et puis sango ni apa mola mariage na bango. Asamela na wapiye. Sans forme. Arrêtez et puis mamu ya bana mutapesa bango zanzambe bosala mambo ti mutu pa bote faza na mobali na ya sir o ya mo ebele ba bote na ba erreur ya vie ebele ba senta bango o moni na mwana eza mwana o aju na voix normale bote ba sente ngi ya ju ya bote ba senta nga 4 fois
Ici, la loca. Hein? La loca. Yo. Nga, ça se fait gâter. T'as c'est à 4 fois. Ce qu'on dit, c'est que 4 fois. Bon, là, on a là. Comment on a dit? Non, on a été. La 4 fois, il y a un beau petit dans le pays. Et puis, ça, là, on va prendre tu m'as le belé. On a fait ma prendre ta mini, comment le mariage t'es. Eh. On se la la prête. Prendre, c'est les kaki. Tonton venga tala bano kola ki toko mona bano kola no mai comme tu vas finir le mabela bima ha Miss Botete na rappela ka batuke na sala la ngai concours à Miss Botete so finga elongi mabe o rappeler nga ka ke na za elongi mabe mais tellement mona nga na TV lu ko mona nga en face boy poko finga mutna Sonia yo moko za bien te te waka kito nga ba senta nga 4 fois tonton Hervé donc ko kangote non, qu'on a roté. Bah, c'est 4 fois. 4 fois, la mi-bali 4. Mi-bali mi-sato. Ah, moi, je vais mi-bali. Mi-bali, moi, je vais mi-bali. Ok. Nous sommes en beauté, les gars qui. Na ebi so ngama tsarani. Takam talo c'est la classe mobimba c'est la bango auto stop. Na ba bas da ba mbali. Na temi sikawa tika bande wona na blemba bo. Tika bande wona tinga mo pe ya mundela ayo tika ngati na ndako. Parce que mutu mo bo vanjo ebino Miss Lolo te ba yo finga nga je regrette. Ya pona libele penyako. O fingi nga te rappeler nga ke libele ngenda munene kweya. Pona Melissa ba. Ah, kweya te zande munene. Te na Melissa pe bana. Na Melissa 4 ezara. La Melissa bana ya. Comme moi boy. Miss Lolo, il m'a dit maman ya ici là au c'est là qui. Ce qu'on doit pas qu'il y a kendara. Est-ce que ça ce qu'on dit déjà zongi boy. On créer musum te na vandikabo. Ndela za boy. Na ala long de to saka mission au salon. Au salon ouais. Twemba ya kala guys. Maman na bisa kendara wa. Nga linga bina. Ola linga bina ya na za problem. Na c'est to na baba kuku nan. Balinga loketo. Baba kuku balinga kaloketo. Loketo balinga kaloketo. Bango balinga kaloketo. Loketo. Miss Lolo balinga kaloketo. Loketo. Balinga kaloketo. Bine amu ko loketo yo zo. Sko emo tout era ngo. Yo ita toni kango. Miss Lolo tutaka. Yeah, tutaka. Osakandoki. Nalo kayo. Beteko. Voilà. Eteko la mo consiste à bien te. O kotika ka gigi. Eteko. Karaka. Kaka. Indi. Boum. Ça c'est bien ici comme ça. Famille Bissal pour la bilenga boy. Famille Bissal comme bazala bilengo. Sko to betanze ma Dubai, voilà. Bakenda ki Dubai. Eba zongina na ba valise, na ba chaînette, na ba bijoux. Mama na bisa kenda ka Dubai. Ale sila bisala kenda ka wapi? Akenda ka Dubai. Mama na bisa kenda ka wapi Yeah, akenda ka Dubai. Mama ba Algérie. Akenda ka Gambela. Malewa. Maman ba chérie. J'ai un kamusa ngai comme chérie. Attends mes chérie. Attends mes chérie. Attends mes chérie. Ouais bah Tintin bah film à dessin animé. Bah voilà, je oh tout à l'heure. Bah suka malewa. Bah suka malewa. Mais somme ta ke Gambela, que somme bloko malewa. Voilà ma. Ça c'est bien, c'est l'ambiance de chez nous famille Bissalou tous Araboy. Et puis ceux qui n'Araboy, ça se passe comme ça. Il y a ceux qui n'Araboy vraiment, elle monte ce qui, elle monte aux zones normales, elle monte déstressé bino parce que tu veux que tout va linga pour l'anda bisu bazara toujours na Bissalou. Stress ça n'enga mukete, ya sali pendant 17 heures. Abandi banda tongo tipo quoi. Tango ya kuti mama neki na tonto Hervé boy. Stress maman esili. Fia long la stress na réseaux sociaux. Oyo fingié te. Si là on peut ça tu pose ça au Hollande le théâtre congolais. Na c'est bino théâtre c'est si là. Voilà.
Donc, somme tabi, je vais faire si là, c'est qu'il y a ça théâtre. Ok, donc toi, tu as ça théâtre, toi, comment tu as ça si là? Somme tabi, papa, moi, je vais faire le théâtre. Non, je vais faire si là. Ok, toi, l'on va théâtre, toi, comme ça, si là. Ah, dès que tu as un groupe de ça, la recrutement, d'ailleurs, le ce qu'on a ça théâtre, d'ailleurs, le souvent, parce qu'on a ça si la bisalou. Il y a ça là. Manga moufou ben. Il y a comme ça là, impératrice, l'impératrice. David Beckham, Mama Rosa, Docteur Sissi, Sila Ivoirienne. Hey, biso pe bala chang to linga vérité. To ya kaka la vérité, to ya pe la vérité. Banana ko ke loko tabano mi balotika. Mais sinon, si là, c'est un artiste comédienne au hasard vraiment et modèle et puis exemplaire parce que quand la façon où yazo kumbela mamnaye ba te belé baza ko sepela nango. Domination silaki. Domination silé. Et l'équipe carré. Nyonso kitoko toze la film asika. Je crois bien que Zongi Boué déjà ndé aye ko préparer les biso film asika. Parce que chaque jour moi tant quelque temps parce que maman zala quitté. C'est tout à fait. Ba ku pe ba yebi ke star na bango zala quitté bazana bango kimia tant roya rolambela bango biloko kitoko o ba rolya ba osepela. Alors, chers internautes, to sambuyarati, to kendaka gauche droite té. Si la bisalu ndé maman na bango tout quoi. Copie à théâtre na YouTube boutique la mosina bato babanda na bango babi bao bazo ba premier na classe nde bango bazala babonga te na vie bato bazo ba premier bakoma pe kosenga bato bando seka o bano pipela ba réponse so bana ba chaîne YouTube bano beta baka ye bango ke yom to succès ba idete ezaki tanayo maintenant c'est l'époque de Sila to pesa muninga tanaye époque à Josué quoi. Moïse Alekanaki, c'est époque à Josué. Donc Josué c'est quoi même dans Israël na terre promise. Yosko boya poto kangondoki. Donc so mutaya lobi ke si la salle de théâtre mabé. C'est que mutana za misa mabé. Aki ko loka a kokite yango akei ko beta lisolo ailleurs. Parce que histoire nyonso si la pesaka ezaka ba o elekana na ba famille na biso, ezaka ba histoire ba réelle, réalité vie na biso. Parce que tant muta o le kanete ba film le quoi ba domination. Yo yé ko lobia écriture na yé ezaka faible, c'est que c'est toi qui es faible. Ça c'est bien. Nandimi na ngate mwana azu formation na ina ayo komela pse écriture moi formation na ina et puis azu formation ya Elombe Soukari Faustin oh yemoka lobi c'est ma toute première fille on a mettre énergie nanga mayele nanga na kati pona ko encadrer siko mutu mo boyo levena ba levena quoi ba levena mba yo bebisa mboro ba levena mba bebisi groupe Simba. Balevena. Ok. Ça c'est bien. Tout ce que ma soeur qui a Priska Kanouchipi obligé se total au monde avant ma Dubaï yo aleki na émission à tombo ke laki ba cook ba fanasila lobi et singla ki aloba. Mais tomoni et na Dubaï bazaki ensemble na sila bisalu et puis ndekwaye et à lobi na lobelo moko. Un vrai abakouk si tu veux faire un remarque na mutu à sa famille à Bissalu. Comme on a commentaire. Numéro na ngezawana, écrivez-moi sur mon numéro. Parce que vrai abakou kako yata comme ça débat na batu na commentaire. Bozara ba faux vrai, ba vrai faux. Ba vrai na biso to yebi. On comprend ba vrai bazora numéro a bengi a habité tonton Hervé boke nango boye Miss Lolo boke nango boye Tendresse Dibinga boke nango boye bango ba senga biso bongo. Alors, soki likambo ezali biso tout ozaki desi ana acte Priska Pozaki. Alors, tant que tu moni siko to sepela kiti. Mais siko ndenga leki a lobby que yena se baza problème te. Il y a d'autres gens oyo ba komi ko kenango soki muto lobby ba komo kenze ba condamner yo muto asali boye mandenge mo ya mabe. Oui, aza muto akolo mama lobby to ko balancer pe to analyser pe to bité Priska aza comédien, aza artiste ya mboka na biso bon baza même moral mais to repesa tant sous moi conseil moi bemba si me bande la maté. Quand tu as eu Hervé, balobaka le linge sale c'est lave en famille. Voilà.
presque à sa petite sœur Yassila. C'est ça. Après qu'on déplacer le langage naé pour bana mingi ya lelo bazoko la me bazana maturité té. Na lobite que si presque à za ngote pour na boy batu ba ko kolobo afinga ki presque. Pour nga baloba na ngai za lokwa gilet mo boy so na lobi ata bien et ça raga rekataka. Alors Priska et là on enseigne au kaka on a vu il faut avoir des maîtrises de soi. Bible les sabiso maîtrise de soi, patience, bénignité, bonté, amour. Ba fruit ya bolingo ba fruit o ba senga biso to za nango. Ata ba bakuk ba finga kayo, ata ba bakuk ba lobaka mabe. Olinga ki attaquer bango te soit olinga o ba pour ba bakuk ba finga te nga ba bakuk nyonso ba benga Mr Lobotika o finga ko Mr Lobotika o finga ko ba bakuk ebele o nga na yebi nana yo kata bakuk sanga Mr Lomoni ndongo finga Igeri Miss Poti o sala bien te ba ka ko pekisa ngai ba bakuk nyonso ko banda na président Josué ti na batu nyonso ba mazozo banani ba pekisa nga kaka ba pia nga conseil skokane balobaka peuple au courant eza ba biso ba oyo okoko pesa nga conseil siko na yo ki meso mutu tourner ngai allez na nyati melo mo fona na nyata melo mo na tika trace Priska oza ndeko nanga bon peut-être vraiment de tous ala na yo boy so nga na problème o yet directement yo yebsanga maintenant on va na Priska te na pe na mona de vue boité to mona na kana ba télévision conseil nanga MSO ezala une goutte d'eau dans l'océan. Ya on a beau perdre de l'énergie nanga azam kolo lokola a s'excuser aye basiko ko tambola. Na vito zala ba fan teme to lingande batu na vrai amour. Amour nzamba linga biso penya ki atindi Jésus Christ ko kufa na CA. Yo kokamo. Biso na problème Priska te. Surtout Priska depuis petoye ba banda ba théâtre na ye non to mona pe na ba clash te na ba bebele bébé te. Donc ezaki deuxième fois to yo ka na YouTube ya liboso ezaki par rapport à Magamba Libala na ye. Ezaki mauvaise influence. Ya liboso c'est par rapport à Magamba Libala ne deuxième fois yo comme Magamba Baku. Selon msu batu ba bo sezani. Priska lobena ba Baku. Et puis na émission auto ça na Vincent. Elle a bien dit à Lobiboué. Si ko place ba bakuku mususu bazo impinglé yango no bazo mona mabe. O bazo ngaba teleme la lobi et si la ya za problème si la te si la za ser na ye et bazo la ku chambre bazo la ku du chambre mort et puis si la zo tinda effort parce que loba o ba bakuku mususu se pena ngote sani. Parce que tanga na tinda ma a bino bozawa. Tanga na tinda ma a bino bozawa. Il faut comprendre ye azana ba excès des ailes. Moi mutu musu ko lo ba likama bien. Mais face à l'obéli yango et bien mabe oh mais ozale qu'il faut batinda out boyo ozela na batinda mutasala ke muta benga ki yo ke tika passeport ezaki sila te oh mais si ezaki le quoi leader na bango d'opinion kunat ezaki chef de file so atindi mabe za oh mais neti ngane na zabo so batindi ngai na yo le katena kena lo batindi nga seke ba mona na ko mukala au lieu bomba na sous Priska franchement bon on a comprendre que et moi exactement ba excès des ailes hein voilà faut te comprendre nga za personnellement sinon tolimbisi aza ser na biso ba bakuk biso be to senga ba o azaki lésé ba o ibanda déranger bango mama leki to lo na place na été yemo fa le kasenga ba bakuk pardon yemo le kasenga pardon ndé biso ko mba misana oh biso to tinda ba sunne ya tinda ba na Dubai. Pour signer pardon te yemo fa leka tanga loba ki kena babako ki ke boy na boy biso to maloba loba te yemo fa leka ya loba ke babako boli bisanga oh to ko musa na ye te kita babako nde ba juger so ba olimbisa ye pour ça ngani na nde na moneli a orgueilleuse alors fa kita ma papa fait otinda ba est-ce que elo nyongo ba otinde kuna si la tinda ke tokela ma yo tinda na douche to tinda ke no so melanga lipa na kwen nyonso zaki bobimi bobokoti restaurant atinyele tinini pesa nge lamba lukela nge lamba na olata ya na sens te bakoko baza na raison oui okoko loba te ke tanga na otinda ba awa olinga bimisa sila ke banda otinda yo oh yosko yo yebiseke ba bakoko tika yebo ka leka senga ba bakoko pardon pour na bomakara mo exacté azande kona biso ya banani Congolais. Tanga lobi ke tanga na otindama.
Vraiment babaku ko basali analyse ba comprendre que pour biso ba sur la pédagogie et là on faut ko critiquer avant de trouver solution nango. Voilà. Tant on a tinda ma awa bino boza. Bino na banani. C'est ça et là babaku ngaba babaku ebe ba benga tala tout ça la rassemble na monyango mabe presque azana ye na problème na sila tendinga lobi biso pe toza problème na été mais mabe to moni eza azo ba biso tant nga na otima da wani ala tsa biso ka ya l'équipe biso na valeur et pas mams ya l'équipe biso na mambo boy ata batinyo 10 000 fois na baluba baloba mwana kutuma mwana kudia elaksi ke mwana atinda maganda aliaka so batindi yo est-ce que tala bako benga pe si la benga presque yebisa ya ke notika passeport na et pas ya tonton papa Dani si la pas benga alors maman numéro ne le kate mais mutalati bonne volonté sali pe acte crédit oyo sombeliete a benyo pe presque kene kotika passeport na yo papa Dani tout ça on analyse au mukio que mère respect à vous, maman ni maman Olive Lembe, maman Waro, la mère des opprimés, la biso maman sociale, mère na biso tigara biso te, maman Olive Lembe, tous les temps, tous les jours azarana biso. Mère Ramaye le ebi. Mère atala pe YouTube ebi. Makasi tout na mère atala nga. Ebi lo mère asali mams. Te si lo ya nzambe puis elaxi ke si la monta malam. 21 jours à bunda ya. Yo nga pesi na okoma. Parce que comme pèse mère anga comme ça si la mais ce que quoi si la zara moi malamu mère a confirmé on de lelo mère ici mais oh maman la piège tala la mère a ebisi benga presque tandis que ebiki presque a ko peli sa moto benga Gabriel tandis que benga Gabriel benga matov tandis que ta faire moko ezaki moi boye amona bosi la pa Gabi presque maman top qui a mokolo ya mwana oleki bango. Félicitations à toi notre mam si la bisal. Il faut pas être hypocrite quand on lobara. Yo za problème mutute yango laxi bango que ça problème. Voilà. Pour ça on a problème batu, je pense pas que ngako sa nini obenga bandeko wana. Le ko lobenga ki bango c'est que ça a un problème na bango. Ça a problème na bango ta pamba. A corriger bango. A laxi bango ki mukolo. Voilà. Puisque kola tika biloba loba. La bouche qui te parle trop pêche beaucoup. Nga loba mingi na émission mais en dehors émission so ki ngongola nga c'est que na meilleur ta moi de Beaufort. So na meilleur nga tena za kaka na chambre. No Beaufort de yandu ça. Ah Beaufort so alcool le quotidien tout. Et petit. Na baxi no whisky. Oh beta pe whisky. Ah ya na benate. OK na za jivashi nga mena jivashi. Olingango toi. Makasi. Na soa kitula au papa. Non mais na mais te ponga za hypocrite te. Ata nga Bible na mela whisky. Oh na isa ba tu sel secret Jésus maintenant on a kunda ko bon la mai vino. Apesa ba disciple te. Ko big sa ba ta pesa ko la msa ba tu apesa ko lo la ba ko big sa ba avec la kisa. Mais ko bon la mai vino vie Jésus maintenant on a croire. Aboa ko lo ba question na laxi bango ba moko mombe ko ma ba kwiti. Taka pasteur o te ana kwiti. Yanga maintenant on a croire. Mais vino Jésus bongo la keza ki penya meilleur vin. O batu babi oh bobo mai masanga kitoko boy. Bo servir biso na mabe batu ba meli ba langwe. Batu ba mena feta kana. Batu ba meli ba langwe. Siko nga so na meli moi de Beaufort nanga. Où est le mal? Na langwe pété. Na eka ko sopa motema nanga libosa Jova. O sopia ngo. Ya poamba avant. Ba problème na ngo je vais résoudre. Ah résoudre un peu facile. Kianga mwana lokwa Samuel. Oh, au salé. Que Samuel les a lokwa lipamboli car. Na comme na besoin car papa. Mutuka. Na comme na besoin car. D'autant ma moto vous ça bien té. Et ça va bien té. Et puis moto né la sala accident na moto mu Congo. So dendika na libulu. Journal na obima te tonto Hervé. OK. Ce que po ba ko kito batu na biso balinganga ba somela cash écoutez bon combien. Ah. Les abakouk. Nga lo ba mbisi e bon te da lo ba boso be la biso. Na ye ba kito to Hervé ide na gaya. Ai ba bibisa. Ide buninga. Oh bibisi bien bibisi te de. Boso be la biso. 2023 nga ba 2023 fona rouler carrosse. Amen. Atala kimbamba la bessensier. Et ataba somel biso te biso moto somba. Parce que to luka mbongo. Tout ça là ko? Tout ça bon lupang to somba bon mutuka to somba te. Ngada na somba na ngai. Guys. Donc nga panya 2000. Ande sikoyo nazongisa ka.
Eh, tonton Hervé, et ça, on a bien été. Tonton, mais minga na kati ya car filmé, mais na omona nga. Na kokande okumba te na banga. Nga moko na okumba. Nga za esprit ma nga esprit ma kati nga molo kota pela wala shigito afani ka boye, miyake boye, bango so bo fa na sima. Ye mo liboso. Tazo kumba bango. O me mama. Toke fes moi ko 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 da émission. Tango bando beta bilo no beta bango na ba okufa ba. Bango fo bazala zala na kati équipe. Fo ba ko ba bisalu. Uti musika. Priska zala sage. Même sur le sagesse tanga mingi proverbe. Oh comme la sagesse makasi. Proverbe 10-19. Nga pa ba verset hein. Ah tout à l'heure. Et nga mo paga noté eza mutu. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas d'y pécher. La bouche, celui qui parle beaucoup ne manque pas d'y pécher. Mais celui qui retient sa langue est un homme prudent. Tango mon amour. Voilà. Tu es ma rappelé mon verset. Donc on bêtise proverbe na bien. Proverbe eza ma bien belé. Ce que moi na ma be kota benda beta proverbe 10-19. Au monde ma lobonga na lobi na kati ezawana. Biso otanga pe Bible moi parce que nzambe nde mokonzi na biso. Ça est ma plainte total la raille. Façon na zela lola. Et alors que lola. Ah, mon que lola tena saini yaya. Nzamba tala YouTube. Nzamba tala YouTube. Oh ya fa na pe otanga. Nzambe. Ah mi. Na ba verset biblique na pesa nzamba tala ngo. Ayo kaka. Bon ba verset biblique nga na pesa na soir inspiration na ngona butu. Bon autant dans le bail qui est trois grands artistes ba okufa. Basi mbali moko ta papa ko na manzi tana fio nani madesa pembe. Ba kufa ki. Batu bandi magi ba ko ndi mana sima. Tonto nga so na se concentrer na mabondeli. Au moins que bandoto nga nzamba la kisanga na ba vision. Comme réalité gaga. Tala même jour ba kana okanganga na yeba ke ndé na okene be pome komelanga. Mais na yeba teke ba okanganga. OK, o banada ko sentir. Na lali na omona vision. Batu mbale ba nga batini kanga libulu. Mais liboko mo ye longolinga mi bale wana bango mo badindi. Ça c'est bien. Nzambe apona mutu te pa lobela mutu. So nzamba lobi na mnoka chamo bonga lobela nga tata bino moko. OK. Alobi na mnoka cheval. Tangu balaka okene ko maudire. Bana nzambe. Cheval a loba na yeboy. Parce que pourquoi pas ngai? Naza nani? Être humain te. Na être humain créé par Jésus-Christ. Par Dieu. Et Dieu quand il a Jésus-Christ. Dieu de fils Jésus-Christ. Papa, na ibisa yo Jésus a qui 100% Dieu 100% homme. Toi quand ma Bible te toi na makambo Priska. Priska changer. Changer et puis Bible ko ça la ngo débattre. Parce que c'est vraiment compliqué. C'est plutôt banda débat la Bible to lemba. Couteau de tranchant. Et puis Muto convaincre moninga ozala parce que yo pesa nga ba argument na nga pe na pesa ba argument na nga. Kona suka na ngoso to col to vani ka boye. Tango nzamba ba créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. On comprend que bazali ka mutu moko bazana trois trois personnalités. Fils Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça. Ça c'est bien, voilà, ici c'est comme ça, cher internaute, Tolinga vraiment tout un pinglerament belé parce que n'avez que vous en avez parlé pendant Rolanda Bisso, pendant que moi quelques notions, quelques boyé bimukila ba actualité nyoso ekomara na mboka na biso vraiment ba diaspora et sabino biso pe tozate veut dire que bino bozanga wana pona biso pe tozanga wana pona bino et tout ça ya bino ka musala bo s'abonner massivement à Damal TV original pour que vous ratez la information. On est toujours là pour vous satisfaire. Miss Lolo et Lelo Oyo Kofi Olomide me capé aussi moi musique muke bakangé les États-Unis yo kiango ba refoulé déjà. Il a été expulsé. Oui. Oh. Ah si tourné te. Oh. Via Betty ma bena ja vie boye. Ozo ke no kosa. Est-ce que babi bakangé par rapport à passeport ou ba pesa bango? Non. Non wana lunette. Bakangé par rapport à passeport. Passeport est diplomatique. Visa est touristique. On a un visa de travail. Mais il y a un visa touristique. Nde ba tunier.
Ozan nani Kofi awangani ka musicien. Oui. Balaxie ba fiche na salaki ya ba concert. Bah c'est comment ils ont un passeport diplomatique. Mais on a un visa touristique, aux autres bêtes à concert, aux bon. Et c'est déjà compliqué hein. Au moins qu'il y a kangé bazong sina bangoye. Sur un visa de travail autant dans 4 pays par rapport à ça dans un passeport diplomatique. Anga beta ba concerne à l'aise. Yes koyo akei na visa touristique. Visa o ba sila bakene na Dubaï. Po ba sila bakene ki na tourisme. Kofi pe akene ki tourisme. Na grande surprise à bata États-Unis ba moni ke muta ki tourisme bazo beta ba concert. Seconde déjà bo vieux fozong c'est la ba producteur ba bon na bango ya vie. Pour au betino concert ndenge ça ya Kofi tu ya ba producteur. Eza rare ya Kofi. Parce que visa ba producteur mba bimisi la ba misi. Eza problème te. Ba otuna yoti. Tonto ya vraiment mo biso pe to ngenda pe oluka pe ba nini yango. Et tout ça ka analyse. Parce que tant que producteur a tout ni Kofi to bimisi visa ni yo lobi visa touristique. Visa de travail te. Ah c'est un visa de travail te. Et puis o wangani musala o ya salaka. So lo ba gazana te on ya zamisi. Na bolanga na boy. Ba chacho ba betanga pamba. To comme le 6, le 7, to tsika kana 24 jours pour na kota 2023. Ska na kota on a kimi. O ba vraiment na 2023 te. Et na boy na ke feta on a kasho. Voilà mon pa mo konzi. E kwa Draco Raman. De Bolo King na émission. Comment la fort. Fie. So beti vena machine. O ka comment les sonner ma bé. Et son ma bé mais ça a signification. De Bolo King. Yo kala ye monda vieux de Bolo King. Yo kala lo kwana. Suka to zo le lo bo boye to lo ba mweza te. Pour mutu komo bi pesa komo do Bolo King. Yo mo pa la liga ko bigi. Mo pa gala liga ko bigi pe ya. Tala Kofi alongo la nga stress hein. Ça c'est bien. Sur la vandi boye da oki musique de légende. Nze moi la merci ndia yembi. Cindy le cœur, félicitations. Donc mais vieux prochainement soit visa de travail. OK. Et un conseil na bonanga nazo boya ndi 2023 nazo boya. Azo visa de travail. Na ndenga mabete. Puis ça bien. Et puis ça fait kilo. Et puis ça fait grand artiste mboka na biso. Icône. Totika na bango militaire. Ça y avait je ça on dirait. Ba mikolo mi balé totika na bango. Parce que ça le quoi je ça le bio visa de azui visa touristique à lobi ke aza awanga ke na musicien te. Ba bando tangela Bando tala batangela Kofi na album nenyo sa sala. So mission mambo ya konga ça succès makazi. Ma wanga ni siko musana na ba mission ya libana ba yebana pe et puis bandi mango pe beta makazi. Awanga ni siko ya za musicien te. Quoi d'accord man. Na émission Dobolo King. Yo pelinga kombo ngo. Et ça linga bien. Na on la bien depuis na ki kombo. Oh. O ki nga pa nga. Pa na yo. Comment ça succès avec Dobolo King. Le vieux de Bolo King. Voilà, ça c'est bien, merci beaucoup. Et na bosani, oyo mbote. Tout le bela qui en pe. Nzone ba na problème te. Caleb na Omar. Ba vande sika moko, ba zo sola na bango. Boyo yo kanga nani yo dezo cha umnini, yo kanga do da silisa. Miso na ngwa sala nzambe la ga miso lolo o nzambe ka muta sala o matière asuka yo za la dernière matière d'accord on va vendre bon balé président Kalem na agi Omar Kabongo ba bi baza problème te baza parmi ba homme oyo ba se respecta na makasi ba pesa na ba valeur makasi mbote bazala ki déjà avant Omar ya Ovanda déjà les banda wana basola ki bazaki déjà ce que apesa ki bato ya monaki na ntembo te na monaki tamba zaki li banda wana na monaki ozo ko se justifier na likambo ebi ko za na erreur ata sobo zalaki na mutu avant bonjour neti bonjour na ngola ba pesa ngo ernios et puis na mile o bato belé bazali o balinga bino ba yo tala bino bo apena na place matanga ta muninga attendre au brabo falo zongsa ataso bo utai ko zala na yi erreur wana président Kaleba linga longolango
Loko alobi ka okangisa batu moi to sala to développer makasi ate. Ngana olinga la fête nanu 2023 ta so écoute dans la prison mais en janvier. OK. Décembre là ça ensemble. Président kangisote. Nan. Président azamutu malam. Ngana sala ka ennemi na mutu moko. Na problème kana yete. Na la problème. On se comprend. Ah sala ki mabe. Bisonyo soto mona ki on mabe. To eto salele on banalise. Loko ba bongisi. Bon. Na ça sur loko olobate. Ba bongisi déjà mais prochainement. Et ça le quoi conseil papa Caleb Tukebana na linga ko mingi. Président mbala sima ata soko zaki na mutu sikoyo. So kutene na millier mususu na bato. Il faut ka kopesa imbote po ya tanda ki obra. OK. Na ndenga mabete. Ça c'est bien. Et Zamala Mumingi, Miss Lolo. Si que aussi la bisal ndenga zawana depuis aye avant de pe kimia ba fane bazolo bebele apema to a lancé mbalamo. Bon na terrain le ezate. Na terrain le ezate. Tant on nya tableau a bien faut toujours continuer. Auti déjà ko paiement. Apema zuzu. Auti Dubaï auti paiement 2 semaines hein. Auti paiement. Auti paiement. Il y a bien. Asola na hôtel au prince alalara. Après il y a bien pas zone peut bien na moi bon tala ba valise mams na mona valise a grise na no yo zwango donc a banda musala a outi déjà ko pema a banda sko musala na ye po babakuk bazozela balia bilo asika otokota nango 2023 et surtout sur les bablo mususa otuozo kuna ba idée mususu pas moni kuna yo yebi on dans celle aussi la ivoirien mam si to singa pena celle là ta si la dubaïenne baloba bongo a jouer tour na dubaïenne ville dini immeuble ninganaka immeuble intelligent yora comme immeuble immeuble intelligent si la show réalité si la show au jouango au salongo mais en tout cas na terrain mam et loko izana ngoti sur le beau paiement au pesa so passe surtout qu'on a la partage rango ce que quand tu vois yoga batu nanga o joua ki ngabi na jouer te za lo ka bwala ngabo tala Miswaza yo moko to jouer te ka ko tinela ka batu ka ko to kuna na zalaka te so ka ke loko ya si le koti musana nga ko partager et c'est le quoi moi nga fa ke liboso promotion yo yango yango na to sa la promotion et lo msu e comme singa tonto Hervé o ke ba comédien bazaba ndoki o bi likamangoti likambango do bana ebité do yeba likamba Pierrot nde batongi na matanga o bi ngote batongi Pierrot balobi ba comédien ba mitama be nde Pierrot akufela mwana bongo babi fallait Alex Bembe avant ça que Bembe na morgue poser là ba enveloppe et puis pasteur Mike Kalamba a pensé qu'il y a enveloppe et qu'il y a bango ba mela Pierrot a bombion. Vous êtes des sorciers les comédiens. Bongo la motema 2023 yango sote boko tumba mana gain. Na moto ici la raté. Moto ali felo penya we exala penya na ninya makasi wana. Comment batu bakoya matanga na idée que cotisation muninga ba pia bango. Jou Pierrot zaka la likanisi. Ya otsaze mi bango bazala te ba assistant pete ba pese pe idée te. Ma pesa idée. Moi na ye moko. Ba assistant pete. Ba assistant te. Likanisi pete ngai yaki. E yaki bango bazala te. A osé pe. Soki ba melaki bibela mela bango pe ba sombela ki ete. Mais bon ko tonga muninga ke e be mamwana mukie. Franchement vous êtes des sorciers. Bosso o ya 8 ans balani. Muninga na pasi bakasi mbongo na elongola pasi o Pierrot zanango. Mbongo na elongola pasi Pierrot zanango te. Les gens sont mauvais. Il y a un comédien, Bakabatu. Au moins, comédien, faut que le combo. Batalo koso, bayaka matanga, matanga, papa liaba mela, bayaka na fête, papa liaba mema na sachet. On dirait la banda qu'on a ba koso, ba Thompson, ba kalingité. Et puis, tala bango de. Pasteur Mai. Tala, que après ça, qui peut ba comédien, ba mela. Tout fina bino, bat botonga ki. Oh. Yo le boko ici qu'on a. Dans ce kanda. Kande ya bongo ndam esuka ka wani mata ata yo boko tonto Hervé matate na kalma tonto Hervé te o mo bilo musu bat basala ka nde o mona ke bato yo yango mona ka musana biso to sala na libanda mboka to sala valeur te pona babilo aboyi c'est ça comédien ye matanga yo bunda comédien ye feta yo bunda est-ce que ça a sens
Comme dire défi car pour y mamone. Mamone qui matanga. Oh qui ça y était. Et la maman pour la tiso moto ka cigarette jongo tu et toboki ozanga explication au pesa. Donc ke matanga pour o defaka yoji a mamoto. Ah. Et à mawa mawa makasi. Bon donc bon vani pe la place mo bobo sala ki songi ndenge za na enveloppe a mai kalamba ikutu. Pierrot liango kitoko. Relation au Mike azanga on a Pierrot. Bango basala ki yango. Ba yebite. Muta kufeli mo. Ba sepela ko ba Mike kalamba ya live. Abungisi ya motuya. O eleki enveloppe au Mike. Enveloppe. Donc moi na ndenge za boye pasi Pierrot azoyoka na mwasi na ye. Fallait ba lexebemba mwana wana. Kandenga kufela butu wana. Ole batana morgue ba ke ba sombi certain na butu wana. Ba zui ba kata te boza bandoki bino ba comédien bo bandoki na butu wana ba ke kunda mutu yo so mone bembe ba kunda na butu ebe ba kunda butu te za date heure limite na cimetière ba kanga su ba 16h ou 17h bibembe nyoso to kendaka après etika la kana mutu na ba moko Chico, fallait que comédien moka tika na bembe na butu wana olala na ngokuna place na cimetière oyo kana bibembe ba ndo solisa ona butu bo bi tema mabe ya bino tonto fe ngala omoni yango mona nga na ya kapenja na yoki likamubo ina ina pupolika na kei okay kopo bino ko fa de la mutu bo ba no betel solo ki abombe bembe po alinga zo ba enveloppe au moment où tu as la douleur ça c'est bien et à la sensité bo bongola mitema batamisa mabe ba farisao bo kele li felo ba sanedrin na ba sacrificateur ba ko hériter royaume de siété. Amen. On est déjà à la fin de cette émission, chers internautes. Miss Lolo, oui. Un mot de la fin par rapport à l'émission Lelo et puis directement par remerciement à you. On a considéré des mots forts. On considère des mots forts. Et moi je l'ai fait yate. Yate. C'est ma casse. Merci Karala Bambote. Vous pensez quoi tu m'as fait ça yate? Et ouais des pas combien balimisa wo. Merci beaucoup. Eh. Banike borma. Oh non, ça là bango. Fala vendre la faire live na ngamoko. Merci. Na bino abolanda biso place on a loba mabe na senga ka pardon. Nga ba yebinga dia mama pardon, na senga pardon. En tout cas na senga kango. So na yebi na blessé mutu, na ka senga pardon. Mais so na blessé na ngayote. Et que batu ba forcer nga ka oloba mabe o finga ki o sala boy. Pardon, on sait que c'est sincérité. Pour nga za sincère. Merci na bino surtout batu bozali baku yo tala biso, bo liker vidéo, bo commenter, bo partager vidéo, bo s'abonner et ça la bien. Mbote na ba tunyo so ba soutenir nga Miss Lolo. Vraiment so bo sali ngata moi, bino sata moi une partie, nga pena ba sa moi na so ba mutuka. Na lembi vi ya tamwa na moto. Nde na lembi yango. So bozo yeba nde na lembi yango bozo idete. Bon, bo critiquer nga pété. Bao bazana bolingo nanga basali. Bao bazana baona bolingo nanga te ngamo na somba. OK. Na somba na otie économie nanga 1000 francs. Si 2023 na décembre na ngombo mona nanga na ozana ka. Merci na viens nanga Clo Manzambi de Bunde, Sylvia Petit na e, merci na famille Bisalu Mobimba. Merci na maman na ngai Kelly Abakeli maman mokonzi na kati ya Zurich. Merci na viens na ngai Guy Diasuka pa populaire la barbe blanche villa de Monarque na kati ya Paris. Mimi Lutama Avio le velu moi sa mbongo divine la japonaise liyebo kola yango moko saba sopela ngo mai. Femme qui dérange na kati ya Suisse. Bijou Biuma na pesio ba mbote belé. Master na nga Françoise Betty FF Samba na kati ya fondation na biso na pesio ba mbote belé. Soginge basi master na nga ba mbote na oyangoyo. Judith wa na Chypre d'ici yo tondi sa ngona stati o tsaka penya ba Chypriana tout mulunge ba sabonaka donc master nga tondi sa ngona stati évangéliste na biso salaka neto yokanaka babi ina samba de moi-même famille Dibwe na linga bino makasi tonton Roger Milamu na États-Unis na pesio mbote belé Inès Boulé la motema ya babi na pesio mbote belé Jonathan Moussese na peso bambote belé Jonathan qui tambo petit nanga ya kati na peso bambote belé Chaleur maître Chaleur maître Pacha Jani Pacha na peso bambote belé batu tout obolinga nga Miss Lolo place na sala mabebo loba président Josué lobela ngai et sala nga bien okola sala nga ba remarque so na sali mabe mama Zozo na Inde chouchou na Nyota babi Roline
Bino tout. Lili de Suisse, là où repose le cœur de l'homme, de quelqu'un. Ma Lili de Suisse, la Suissesse. Chiki Coco, babi Chiki Tomunele, babi Miyake, Roblex, na Stéphane, bino tout na pointe. Na pire na babi. Na zamaele. Maele. Na ebisio. Okanga mbangu. Gaza randoki. Aussi, si je crois. Hein? Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Merci, on est à la fin de cette émission. Chers internautes, quant à moi, je vous dis un grand merci. La confiance, vous avez ça toujours. On a eu un tonton Hervé, on s'est la Moussala. Merci, vous étiez là nombreux de suivre Analyse en partie, puis de début jusqu'à la fin. Je suis vraiment ravi de vous parce que Bino de Bossouté Narabiso. Et ça, Bino m'a plein. Votre émission de début jusqu'à la fin. Aide na bine pa na biso ya motu ya nan ezara bongo tale monsieur bandeti suka ko ya ka vu to bimino o aimer pe o commenter o partager pe vidéo et ça vraiment bien. Merci à Lily des Suisses de mon cœur, Lily de moi depuis Suisse clin d'œil à toi. Merci à maman pasteur Françoise Wang depuis Paris, Église La Flamme du Feu, ma Abonnez-les ou ta France et Juliane Akin pour notre tonton Hervé. Merci à vous, merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire 3 fois 5 moteur à maman et coucou. Moi aussi à mon coussé, merci à Lolita Molos à bébé Gou nouvelle énergie depuis Australie. Félicitations à toi mère double Nabiso Moko. Merci à Toutou Balinganga, Balinganga, tous les amis de tonton Hervé, je vous aime beaucoup. Famille Bissal Mobi, ma tata moi aussi Bissal tendresse Dibinga, maman Leki Miss Lolo Zanaï, Aminata son peur, vraiment. Et Blondie Mafuta, MK, et voilà. Irano, Dorcas Boloko, Yaba Dorcas, et puis Nyomi, Nakata Braza, mon nom de Soukanabi. Merci, merci, cadeau dans la vie. Merci beaucoup, ma petite. Vraiment, au salinga bien, moko, moi, c'est ça la famille. Voilà. Merci à vous le président Josué Ngondi, le président de tous les Abakouk du monde entier. Respect à vous papa, parce que vous aurez toujours un appel au conseiller Bissot. Président Josué Ngondi, au conseiller Bissot, en tout cas on est reconnaissant, parce que ça y est plein. Vous avez la moté mais papa Kambara pena maman bien sûr que tout ce qui est bien tété tonton Hervé qui est bozonga boy. Merci à vous le président, je m'excuse. Merci à maman Jojo depuis Inde. Merci à Chouchouna Nyota, merci à Roline Zinga, Vera Chimanga, merci à vous. Rosinga Lula, merci à toi Natacha et puis Rachel Ngalula et maman Elda, maman Brigitte, maman Nadine Akitambo. Tout ça beaucoup moi mère mon abiso zaka Akitambo nabiso vrai abakou yo ça. Vrai maman Nadine. Maman Nadine, je te salue. Vraiment, biso lingane. Photo mona e. Kasa benga biso. Maman Nadine na. Abakou mususu ta benga nga lobby azana Paris ma fifi na moka benga nga dimanche master na nga Sylvie tozakine na groupe yango mayepa baku kasuka. Maman Nadine ozala kitambo ngai na za place o batu bakota kate. Nasala li filo pembeni na yo soko bengisi biso tokoya po moi so muto olobi li filo muto abango ya place nazala merci aussi à maman Mbizi maman Mbizi, merci à toi, merci à maman Dandine Chulungu. Maman Dandine Chulungu o akitambo ya kitambo maman Dandine Chulungu benga biso tozapela baku musu azaka na Braza. Maman Street. Maman Street. Merci aussi à maman Kelly Hortense. Merci à Roline Zinga. Merci à Mira Azapa Bakouk depuis Poto. Merci voilà, merci à RG Salas l'international Azapa Bakouk. Merci à Lidim Poutou Azapa Bakouk. Merci à Natacha Tekaela Azapa Bakouk. Merci à Gustave Gustave, merci à Keren Kabouma. On a zappé quoi Bakou Yakin. Keren Kabouma. Vraiment. Merci à Claudine, à zappé à Bakouk, maman Claudine. Merci à Merveille Antaf, à zappé à Bakouk. Merci à Elle d'Akou de Toboire, Elle d'Amunongo et Abisso déjà à Kala. Stéphanie Makwala Bakouk, Tassa Imbu, Janine, maman à Bakouk. Bakouk, pas ça vraiment belé, mais sinon, tu me campes qu'on soit bien. Merci à
Tele émission to ba ki sundam. Poso to boka bongo liste ezamule oyo bika babakunde to za. Na Nouvelle-Zélande kuna. Voilà. Merci à ba responsable ya plateau qui to ba pesi biso là je vois Stéphane Lomama merci na yo na aide puis Chiki Koko Mobile et AP Chikito merci à vous balobi de tous les temps de tous les jours Miak et Fabrice Miak merci à toi et à Katimini quoi. Merci na Roblox le Brésilais Jean Deuf toujours Bozarawana Manassé derrière la caméra je te dis un grand merci. Merci à mon ami Alain Mangala boss à cadastre. Alain Mangala boss à cadastre. Alain Mangala boss à cadastre. Un jeune moi vivant la rate qui m'a prêté au Saramate. Faut mon Alain Mangala boss à cadastre. Ça une partie en pesa yebenda en pesa allez taka yem tapesa mangala $65 allez mangala boss à cadastre allez mangala ozuna komba asomela $65 nga moto kina yi $65 penda bimisibo asombeli ngale allez mangala nga pe osombela nga montre te montre pour la tonton Hervé cadeau la tante okuta na nga moi je vais choisir. Tu vas choisir. Ça c'est bien. On est à la fin de cette émission. Quant à nous on vous dit au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. S'abonner à la chaîne Nabiso Oyo Demel TV original.